Bonjour. Bonjour, mbala moko mbote zokende pa Andy Boluba na Christophe Kolob. Merci Nabino vraiment. Mbote on est comme Tina Poto pa ya Dani Mongombe. Mbote on est comme pa ya Doudou Mazedi. Mbote on est comme Lisusu pa ya journaliste Rachidi Mobala Mondele montre fila donc mbote belé. Vraiment merci. Siko tozana pour ça oyeba. Coronavirus, les maladies et ça la panique dans le monde mobimba, maladie nini puis 2000 minutes toye parce que les amis coronavirus c'est le quoi les bon, et c'était jour où on a la mouki na 8h na parlé donc mboke ningani on a Italie ba tu pour faire belé coronavirus c'est bomi batou donc nazaki sécurité mais maladie nini banana bota manga coaché chez 35 ans nana kokisi vraiment makamona zokana tena kufa na bolenge boy donc ça nga mapasi le grand journaliste Rachidi babi coronavirus c'est bomba ezo yokila mawate coronavirus c'est ça ma fille donc conseil ni quoi pour porter la batu par rapport à maladie au coronavirus bon coronavirus bon comment on appelle moi makasi quoi comme déjà français car plutôt les Congo coronavirus donc faut que soit ma boque belé la journée faut 1 mètre peuple na zo pesa conseil pas partout donc cache nena liboso nde makambo quand mi telo sa avocat pe akashine donc ba fanatique bolinganga bo avocat akashine na bi ke to komi poto fongwama to tika so na lundi moko so ba vaccine sunde wane ko ma problème vraiment pour la biso musala ezate parce que coronavirus coronavirus est-ce que moi sans moi ko pete la biso coronavirus to yo ka balani na biso pe bazo mo ide balela ngo na yemba yo de chia na nenga vocal bende vocal coronavirus par rapport à ndenge moni coronavirus c'est yo bete biso na nya tango lisusu ba téléspectateurs na biso balani taka dide na kominde kobanga coronavirus o bato ba tutana te coronavirus o emetre na mboka coronavirus o mwasi na mobali bizete pona coronavirus o merci wana bozaki na leader bolandi leader vraiment mbote ya mingi na bato bazolanda biso ok bozala bosaponi pena vraiment na chaîne na biso bozala desite